Papa Mbenza na message ya papa alobi 3 cartes yango kasi bolingo mibeko misala. Moi tolina bakembangisi sinote tokozangela likambo mingi ndingo uti koloba mingi bazana tembe. Donc mingi tangu baza kolobeke bolingo mibeko misala. Donc akosala makasi wete asala misala lingomba. Akosala makasi wete atosa mibeko. Akosala makasi wete bolingo ezala. Mais soki penza na sa motema likambo wana ezala ngote moye penza papesa yo yango ezalite okoma na point ezalite ko ndenge na uti koloba likambo passe mo kimbango za kokende musika 3 quarts wana so totali na histoire ya bana Israël na o basalaki boso ba invention babandaki na mabonde le makasi simande baiko découvrir écriture baiko écriture tango bazo écriture ndesima nango ndesikoyo babani kosala ba invention boso total déjà on a katna lingoma papa simu bimbano to aussi déjà écriture est-ce que papa bela dio ndimaki que un jour bakoko découvrir asalakozwa écriture wana mandombe te aibaki yangote spirituellement le bato moni que écriture c'est monani peut-être nzambe makambo na ye ya papa ya mutu mwinde komipende